Nalobaki makambo ya une dame qu'on a arrêtée ici à Maniké. Il y a des téléspectateurs qui m'ont appelé, insisté sur ça. Bon, et comme il y a place publique, ça peut nous amener aussi à dire quelque chose. Quel est mon point de vue par rapport à ça? Ngalazali parmi bateau na monaka. Lolenge to komiseli buzo na mboka na biso. Na ba réseaux sociaux na nature boy. Nazomona ke justice ya solo. Kasho ya solo. Vous ne pouvez pas vous permettre un matin, au lieu de la télévision, des autres dans les réseaux sociaux, les gens commencent à dire des choses rencontrées sur la vie à Batou. Sans que Oye Bapé Moutouala, Omisali expert naïe. Je n'entre pas dans la vie privée, il y a Cindy Leker et Kofi Olomide. Je suis convaincu, je suis totalement convaincu que vie privée na bango ils ont concerné bisote. Mais toi qui n'attends la logique, admettons, toi qui n'es la logique que Cindy Leker na Kofi officiellement ils sont ensemble. La Libale. Où est mon problème? Moi, où est mon problème? C'est normal. Où est mon problème? Quand je vois des gens commenter Ote Alia à Salaki 25 ans à Kofi et Kofi a foutu à monnaie de singe. Mobali ou alali na moi si 40 ans 50 ans d'akomoko. So ka jouit décision abengana mwasi wana to baboya to mwasi andimi akende na ye. Est-ce que zo senga analyse na biso po bango bazonga? Soki okufeli matanga ozala kati ya matanga okufeli tata na yo mwana mwasi okufeli tata ozole la tata na yo. Muninga no ya zole la tata na okoleka yo. Asa suspect akoza lemso zaki makango tata akoza la mbanda mama na yo. Po akoza la mama koleka yo te po yonde mukolo tata makamuni ya solo la kana tata na yo oyo ya zole la mingo koleka yo. Alia Abimi Nanda kwa Libala. Koto Cindy Atikali. Na Kofi. Où est le problème? Population bisotine na bisozani. C'est une vie privée. Et la vie privée est sacrée. Mais aller plus loin et insulter une femme. Ngai na leki na makambo akobota. Je marié ma femme, j'avais fait 8 ans sans enfant. Je ne peux pas admettre une femme qui ne gofinga muninga mwasi kazo botate. Ça ne peut pas passer. Motoazo botate. Est-ce que vous avez douleur ya motoazangi mwana? C'est que ça fait. Ce qui a solo mutazo luka mwana penza ya solo. Mais azangi, vous savez ce que ça fait? Obenga mwasi ya mutu ekomba. To jeune fille kaka muningo zobenga ekomba. Vous trouvez quel plaisir? Vous trouvez quel plaisir? Donc Kofi, ce qui a dans la Cindy mwasi na mobile, a kotika Cindy. Obiso to analyser. Obiso to sali ba mise au point. Mais on se trompe. Kofi aussi est très têtu. Kofi a tika gata. Kofi on va bondisi un peu depuis kala na moi makambo ebele. Azala mode de vie na ye. Je n'ai pas vu Kofi reculer. Azala ba ndenge na ya sala makambo. Vous voulez faire des analyses? Ba Kofi, Aza artiste biso ba Congolais sengeli to protéger. Aza ye mokote baza ebele, mais la trempe ya Kofi, il faut pas te protéger. Au côté de la vie privée. Dans un monde ba biloko na ba réseaux sociaux. Ba to ko sala ba mise au point. Ba kangi manike, mais so ko sali église faut sala kacho ba frère atetu faut ba kangama. Muto abandi ko finga yo mikolo nyonso. Bo fingi Cindy, soit bo fingi muto boko yo lingi. Ba to bazo tala yo, pe bozo kabola mafinga. Ah fingi bakasi afingie bingi peza lelo afingie mingi otalite nazo tindela yo bozo kabola mafinga bozo yo kabie mais les jours oyo mutu bafingi a décidé bakangisa yo babia amikitisi il fallait pas kangisa été soki yango za ko mikitisa na mikitisa nano yo kangama nano soko kangisa mutu za ko mikitisa fo mena mikitisa na kango nano tango bozo finga ka batu boy ba ke mutu na mutu za na réaction na ye mutu mususu ofingi yako kenanda kwa nganga mutu mususu ofingi yako betiso na batu mutu mususu ofingi yako bumayo. Vous ne pouvez pas avoir réputation ya mutu ya ngonde za vie ya mutu. Ce qui est réputation ya mutu kufi mutatika li pamba za sune lokote. Il faut quand même se mesurer. Ogoloba makamwa mutu lokola prophète, même prophète aluka mukoli kamwa ibisai. Yo sur réseaux sociaux pour mettre masolo ya batu. Bakangi manike. Bakangi manike. Soko fundi moto. Procédure ya kokangezo ta leso yote. Cindy a porté plainte, ça se limite là. Procédure à Kokangaï, va violer procédure ou pas, ce n'est pas le problème de Cindy. Ça, c'est un problème de la justice. Si vous reprochez la procédure incarcérale, par rapport à la justice, reprochez les magistrats, le parquet de la manière, mais ça n'engage pas le plaignant. Le plaignant ou la plaignante n'a rien à voir avec ça. Cindy Okangisi Maniké, oui. Israël, tu es d'accord du fait qu'on l'a arrêté? Oui, je suis tout à fait d'accord. Nganaza d'accord. Ce qui Cindy a se sentir lésé du fait qu'elle a été insultée, humiliée. Vous voulez que Cindy se fasse justice?
abanobeta manike na nzela atindele bato babomai non ake na justice ne voix yango wana moto atindi yo na leta alingi yo mpo banda kofinga ye mokolo na mboka na biso pour terminer to bando ozala ofingi ngai mama na yo opeja alobi vanda kimia zela bakoma na lobi mama na yo okufa zela mosu infraction mama na suka batangeli yo to bando bangana na mboko tozosakana po tofundanaka te toloba mabe ya Martin Fayulu sur le plan politique talobi la mabe ya Pati Katanga ya Félix Tshisekedi sur le plan politique mais leur vie privée ne nous concerne pas à moins que vie privée bima libanda bango moko ba exposer yango ça peut faire l'objet d'un débat mais soki babimisi yango te nous ne pouvons pas nous ingérer là-bas il faut être moko toyebaka donc bakangisi akende kacho asamba soki alongita mieux soki alongite ça c'est son problème mais boyokaka mawa te parce que mawa oyo bokoki koyokela ye lelo il fallait pesa la mawa tango bazofinga sindi parce que boyokaki mawa te boyoka pe mawa te moningano ya mwasi azolela tata na bino koleka yo na matanga soit abima na tata na. Alors la grande famille j'espère bandeko kande bouti koyoka nayebi te tolobai makambo oyo me kongole lokola atambolaka na nsima mabe elobi ata ndeko moko kongole atambolaka nsima mabe les gens sont irréfléchis na niveau moko nayebi te journalisme ya mosala bato ya mayele me ya mawana ya pasi ezake bazoba ebele baosala mosala oyo na réseaux sociaux baanalyse ya fwati baanalyse bidon déjà Cindy n'a rien fait afinga manike te bawela mobali te manike gratuitement akofinga Cindy akosala ba voice et Cindy azwi ba voice fala vanda nien fallait pas réagir ndenge réagir wana ekitisi ye yaya oyebi mpasi akozanga mwana kande Israel mutomba uti koloba botuna basi ya bikomba bango peut-être te mais mibali na bango baexplike bino ndenge mutomba uti koexplike bino comment est-ce que abanda komona peine douleur ya mwasi na ye oyebi likolo kozanga mabota basi combien baluka même bamela bapoison base suicide combien to mpe baluka basala bamakambo moko boye oyo ekosalama te ani na bible akoma moto akwiti ye mwasi ya libala me moto akwiti ani na bible abanda komela masanga mpona nini mpona abosana bapasi ya kozanga mabota wana me motu moko aye kofinga moninga na bana te babeteli maboko et mutu afundi na justice est-ce que boyebaka justice eza biblique est-ce que boyebaka ke kofunda mutu na justice et alisumu te est-ce que boyebaka constitution o bomonaka na babenga ngo nini na bamboka babenga na bacour ya justice et tout ça est-ce que boyebaka 80-90% bazwa yango na bible est-ce que boyebaka mutu bible soloba je crois na Romains 15 so na bosani te ke mosala ezuzi ezalaka kokata likambo entre mutu mabe na mutu malamu bakite mutu mabe malamu et puis bakondane mutu mabe est-ce que boyebaka sikoyo Cindy ake porter plainte bafingi ye mais attendez bande toza ba réaliste croyez-vous que soka azalaki ndeko na yo to mwana mama na yo olingo o réagir tel que tu l'as fait là et ya maona ya pas c'est ça que bande ba kumisa manike ba betela manike maboko mais franchement tozana niveau ya bazoba moko bande ko bolimbisa ngai nga personnellement ezoka musange poso lekela ngai niveau bololisme o ezana na media o ya fwati ya chronique ngo c'est vrai biso nyonso totangeli na biso ngo classe te mena ya moins quand même moi ba base ya connaissance ya moke ezali que yeba comment ko procéder na eloko songolo pakala toza meilleur te mais non niveau na façon oh bat ba ko memela ba mamususu nga personnellement ça m'étonne ezoka musange zo lekela ngai comment vous pouvez encourager Maniké comment beaucoup de la Maniké maboko na bêtise et comment beaucoup ko blâmer to pe ko condamner Cindy et puis bazo lo bango pe tout oh hein donc on dirait Cindy a sali mabeto a sali lisumu et pourtant à ça na voie légale mais parce qu'il faut mona que no mito abato na ba problème très sérieux tala en classe est important classe est important c'est vrai bato musu ba sala par rapport à fanatisme hein le roi la ya linga fali tellement balinga ba kotsa fali na mama po komba fali tanga mai kuna pona nini ba inciter na rando na ene komba bamba bilo mo ya soki ya ndenge nini ya ba guerre ya kobeta na ba masasi tellement ya za mutu ya songolo alingaka alia et
mais na logique so tovandi mpenza tozala deux poids deux mesures te manike amutu akoblame bamakambo oyo bandeko bolimbisa ngai appelle moi elingi kata ngai voice awa. C'est triste, les amis, c'est triste. Franchement, que le Seigneur nous aide. Et c'était ça, l'épée qu'on avait à dire. Et puis, voilà. Donc, Nzamba Sungabiso, il faut changer raisonnement, de façon à miso à la makambo, moroso likambo ezali. Na place où banako réagir, bandenge moro boye, bandana no ko zoatan ya ko réfléchir, par rapport à likambo, avant commenter to olobato ça l'émission. En plus, tant aux journalistes, tous ça l'analyse, tous ça chronifoite, ça la effort au milieu du village. Pese ba pour na ba contre. Ata so linga moko linga mususu te, mais ko linga mingi ko se pencher penza trop te na ngambu moko. Et baby saka, et ça la malamu te. Vraiment les amis, lobi ata Israël ba kofi baza ba to protéger. Ba bato ba sa fier à culture congolaise. Mutu wana ba mabe na eto yebi c'est un via na façon na yamoni la makambo wana mamna ebele kitoko te. O personnellement pe na linga te na sepela na ngote. Mais quelque part, quand même mutu azo mérité moi bienveillance wana de notre part. À cause ya kombo azolata na musalo ya sali na mboka wana. Mais non, on peut pas être méchant jusqu'à ce niveau quand même. Ouh, Congolais. Pardon. Et ça, ma passe, mutu passe, et puis après, donc, je sais pas. Mais bon, on a tiré les sons. Biso zanara pour nous sa conseil, pour nous éduquer masque, éduquer presse. Maman, zala réfléchir. Papa, tant on monitor yoki likambo, longola na fanatisme. Surtout tant on sa musala ya osala ceux qui chronique, ceux qui loroni wana, soit au milieu du village. Analyser likambo, peser ba pour na ba contre, yeba ndenge ni koloba, ton ndenge ko se positionner. Oh, ya omoni batumsu eso parabango mais dire otombolo me dire okitisa yo. Ya na batumsu penza donc l'analyse ne karambala mo et si le coup te ba jicher déjà na bandenge mo allez bois qui ça. Kitoko te. Et pourtant, to sa musala po batu ba apprécier. C'est vrai, ata batu nyoso ba kolinga yo te. Mais néanmoins eza na batumsu azala jaloux na yo to ennemi na yo mais ayebi a conseil que mutu wana maele. Mutu wana sala musala bien. Mutu wana yebi. C'est ça, mutu ina yo mais na ba cause moko te ok non ozali coupable na yango te. Bien ka you know à comprendre quand même quand tu que non asona ina yeza parce que lekinga to parce que danser to parce que ça la musala ne bien mais o biso ka baba ya yo ba miso no balinga na bango suko tala ngote po zana bande ko boli bisa na lu bangala makasi mais bon après tout tant muto réfléchir te to ça la mamunire mzoba c'est ça. Oh, oncle biso mo andoloba. Oh, wa finga mwana ye. Oh, yana bino université ya tout fi ana tofina na mutu. Bila musuba limbisa ngaye. Na leki mutu te me mo sala soni. Ola na penze émission na posa Hollande ezate. Pour nini parce que niveau ya basse César wana mais tu te dis on est où là? Mais mingi pe ba bilo bat balanda yango wana. Bilo bat batala yango wana. Franchement. Je vous aime. Et là qui Wabino, la grande dame. Et il y a MDGD TV, ma fouette SK. Au s'abonner à abonne-toi. Partagez surtout. Bisous plus pour un conseil. Et éduquer masse par rapport à la réalité. Nous sommes sur les cas tout autour. Mais nous conseillons plus. Selon la parole de Dieu. Parce qu'il nous a mené mon colo moutoua. Et pour faire mon deux alébés et fond zambé. Mingi nzambe. Même dans tout ce que nous faisons là, même na ba mamoto otoloba so développer ki bon nzambe Bible zoloba crainte nzambe za début à sagesse, commencement à sagesse, a doter na ba mayele ba capacité ya oyeba osala pe ba mamndenge sengeli. Abonnez-vous, likez, ceux qui commentaires si je suis Zalid, on est là toyoka na biso to kokate mais to se compléter kaka. C'était ça pour aujourd'hui. De bonnes choses, je vous aime. Quant à moi, na moni bino mbala ya sima. Na prochain numéro. De bonnes choses. À plus. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao.
na mokili oyo namoni te, natangi na histoire ya monde namoni te, naluki nayemba pete toze pour passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesue. Même na domaine ya sorcellerie nationale atanga oyo ya international, papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mopota kufa se kwa lokola yo Yesue. Nanya voyage a lokola yo Nanya wakoka nino ya wanzambe Uni masomo ya ekusu konanga okufose kwa kwe uzali nzambe Yesue. Nzambe moneno kitanase Olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesue. Ozali Nzambe onkote ya okani na yo, ozali Nzambe obongwani te Yesu Yesu. Ozali Nzambe onkote ya okani na yo, ozali Nzambe obongwani te Yesu Yesu. Ozali Nzambe na bomoi papa, ozali Nzambe na bomoi yawe, ozali kondi oyo esimba bomoi nanga, ozali Nzambe oyo abikisa maladi, nakokende wapi Nzambe soki na yo te, likolo evangelo na yo yawe, mabele nyatelo na yo, ozali Nzambe, ozali Nzambe, ozali Nzambe wakote lokola yo Nzambe na ngoya olatike mbo bandi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe pokwa. Ardemment tu m'as rendu intouchable, ardemment tu m'as rendu invincible, aliwana yo tokomine la santu lisekwa na yo tokomine balongi. Nzambe na ngoya olatike mbo bandi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe pokwa. Nzambe na ngoya olatike mbo bandi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe pokwa. Autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolenga lingi, mais par son son na se métamorphosé osimbi mosambwe maladi na miso, olengo bebi naza toxique grâce à lui.
keno akosekwa mpo nzambe bakristo mpo asekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda otanga kolamuka abima akende mbala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te mpo milimo mabe ekotaka na ngulu mais so bino boliaka ngulu te mpo milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te mpo milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpo na nga na yo jésus de nazareth